Kabasele kwea na mai. Nana tournage. Wapi te? Tena tourner pas. Mutakwesa kabasele na mai. Yeye. Kabasele. Mutakwesa kabasele. Papalia. Family bota. Papalia yeye. Mutakwesa kabasele na mai. Nana tournage papa. En tout cas, félicitations. Family bota. Film et l'équipe de la meilleure culpa. Oh la nino dani verset Natanga Bible. verset nini Natanga Bible. verset nini oloba Natanga. te beta ta verset moko Ah mais quand les Bible lu bakana beta son 15 8 10 la charité vient au sommet comme fois mais Bible me dit bon bible ba bakuk ne livre bakuk que Abapouk, Bible na Abapouk. La c'était de quand Jésus sont mauvais. Bible na Abapouk. La c'était de quand Jésus sont mauvais. Papa Lia, mtakwesa kabasele la mai. Mtakwesa kabasele la mai. Ozomona oyo bazolela ya bango baleli ne sila na bango baleli nde aisho koko na bango baleli nde Teresa na bango bamilela ni ma bango moko nde baza komilelela mpona madame Belleville aza na longue vie batie longue vie bo Belleville ndenge aza bongo aza génération en génération akomona bana na ye akomona bakoko na ye akomona bakokolo na ye nzambe akopesa grâce moko mokili koopesa ye te ozomona mais lui a joué insister ka likambo wana ke yo benga ki pamela tokozonga wana tokozonga tokoya wana ozomona pomona ke madame Belleville nzamba lola aza ne tioka ntinga moti na ye koloba ke madame Belleville azokana benga nanga eza jeta ozomona parce que esa yebisa nga déjà bibianka na prévenir yo na mono kuna ba genre émission a bongo te mais maman ngai pe na koloba onka na TV famille nyonso muta mutu pe bien azalaka azanga ata azalaka ozomona pamela soki yo za calme nga na koza calme te ozomona eza te ke lokola na tie madame Belleville na télé lokola de film be fona yaka pa benga nga te na otala ke mama na nga za na posa na za éducation moko bien asali nga lelo nazala mwasi o nazala lelo na ba fierté nazala lelo na ba valeur mais na o permettre te na mona mutu moko bo avai na kiti afingi madame Belleville non esimba te Pamela ekosimba te koleka te kokota na vie privée ya innocente ya bato innocente ayebi eloko te yo vandi osali video ozolela ye oyebi port d'entrée nini oyo fongoli na libota na yo yo kanisi ndenge eza bongo so olobi ke madame Belleville okufa oui auta na mabele kozonga na mabele mais autant fixé na mokolo nzambe abongisaki mpo na ye nde madame Belleville okende mpo na calcul na bino bozole bolela nde sila madame Belleville te bolela vraiment nde sila mais boyebaka ngo nzambe alobi malédiction eza sans cause eza na effet eza nul sans effet soki madame Belleville asala bino mabe bozwa kimia nyonso bokosala ezwa madame Belleville mais soki aparticipe na bavie na bino bolia ata 1 franc na ye bozwa ata 50 franc ekatana bozwa bolesa mpe famille na bino na mibali na bino bana mike bosunga elata nzoto madame Belleville asalaka biso mpe tosalaka ngo ozomona mais tandis que tomone pas sila bato nde bayaka kofinga bato du jour au jour mais tomoni sila avandi na kiti adédikase bango boza valeur moko te na madame Belleville nga nazoloba ngo awa madame Belleville nga benga nanga na bela pe kala mingi te soki nazoyoka pe te na kombo ne kuta ekoma soki natangi ata kombo na pamba babeti nga copil white est-ce que sila kosala ngo mutu nini yango asila kovanda kiti alobake balongosi yanga mission tala mission oyo
nani oyo Aisha okoka sali na ya gola Aisha okoka oloba ne mabi ya gola bana regetaka bana Bellevue akangisa yo ntango bimo nje asala eloko te est-ce que Bellevue mutakangisaka ya gola mutu lokola Aisha koya na bapropos na TV vraiment ya gola yo vraiment oza makasi en tout cas Bellevue vraiment asala na eloko te Aisha omoni yo na bana omaske kombo na yo oza mutu abuzoma toko balukano na potopoto kitoko ti okoka to ofundinga yaya toko balukano ma na potopoto kitoko nga linga mutu ayaka ozomona soko continue émission na otali émission wana otali bapropos balobi tala Aisha azaluka makambo tala obike émission wana nga natali ka parti nga bita ifo nakota na chaîne natala natali bapropos oyo Aisha azoloba navandi natali atuki vraiment ya gola ntina mosisa ya gola suka mutu aloba mais loba Bellevue avandisaka na chaîne te Aisha joué ça yo mais soki Bellevue muta alakisa ata Aisha bajouaka boye basalaka boye yo boye na TV olobi yango mpe bien so na jouer boye ezala patrona mutu atike critique na défaut loba Bellevue avandisaka na kiti ta Aisha jouer ça yo soki Bellevue jouer ça na kiti yo loloko moyamba ya gola finga Bellevue Aisha écoute cher moninga Bellevue obengana mapona kombo na yo na lobi yango omoni ngai Aisha Bellevue aobengana ngai na kombo na yo mana ye na mama na bango balobelaka bande ko bata momo muke mais siko ba mibimisi penza ke bango nde batu batinda bango alobaka ngo Aisha alobaka ngo loko moko boye alobi ngai soki tobi to ya na yaya eza mabe batu bakoka te Aisha mutu abangisa nga na obanga bino te j'ai de respect avec Bellevue na ba respect makasi pas moi na moi swana et puis j'ai des réserves pour na madame Bellevue c'est pas là vraiment c'est pas là na yebisa yo c'est pas là na ba kilo et pas madame Bellevue ndo moni peut-être na la famille libota na linga lona longa famille libota te il faut na garder personnalité à moi swana il faut na garder kilo obi humiliation nini te ba humilier Bellevue makasi nyonso si da ba lobby nyonso si ba fingi humiliation nini te obino bo komisi Bellevue bo fingi Bellevue na ba manière nyonso na ba façon nyonso mais nzamba lolo olakisa bino ka le contraire azaka liko na bino Bellevue aza aigle basimba aigle te botika madame Bellevue kimia bo humilier tina likolo na musapa suka lokolo na ye mais nzamba olakisa bino ka le contraire Bellevue est ma fille Bellevue aza nyonso yanga abengi ma Bellevue l'homme selon mon cœur ndenga bengaka pa David abisiko Bellevue femme selon mon cœur ata bosali ndenge nyonso tout est zéro sila nde mutu akokufa oyo bozolela boleli nde sila bomoni ke sila ye bokoma nanu te bozolela mpo écriture asila eza te siko ntango okende otikela bino evre nini mpo ntango sila azokufa baevre nini tu bomona wana bo eza ya elule siko biso lelo mokolo nzambe akobongisa mpo Bellevue aya eza écriture ya madame Bellevue omuta bongo bino bolinga bosakana ye Aisha yo betaki tolawa osala ba descente minene na bata politique soki place oyo bato bakotaka te nga soki Aisha na ye bama na okota parcoli na sima mutu na ye moko te yaya te nga na cheka na ndenge ye moko siko valeur oyo Bellevue aza nango Aisha oti kozwa te esangani na ba collègue na ye ba comédien ba komi ko finga madame Bellevue base de quoi bien kaza yaya ba osepela te lelo mbongo elongwa mbota likasu lelo ekoma na enveloppe akaki bakosepela te mwana mwasi oyo aye akati mabanga na théâtre bakosepela te lelo ndako ya théâtre elongwa ya beteko ekoma ndako ya VIP mutuka eza na kati bakosepela te français ekota na kati ya théâtre bakosepela na moto asali innovation te bango balingi théâtre etikala kaka basera kala ozomona bakosepela na madame Bellevue te parce que atie nini asali évolution na kati ya monde ya théâtre atie amemi une grande changement
na monde théâtre ba osepela nete tozwa lokola papa na biso ya mayo ya mayo ofingela Belvini. Le problème c'est ça, on appelle na kamba eloko nini ya mayo penza ki na sepelaka na ye akosepela na Belvini te ndeni maonese osala filme abengi bato baomela bagene oyo pourcentage ya gene bayebi te eza na pourcentage ya combien ozomona na suka film asisi azwi 5000 francs simso na loboko siko Belvi akati tournage ya gene Belvi aye na jus amemi na chips Belvi aye na nini oyo aye na pomme vert pomme rouge na théâtre Belvi aye na théâtre mutu famela ti na tache Belvi aye na théâtre mutu fa lia loso na soso na plateau na scène maonese osepelane osepelane te numéro 1 ya Belvi vraiment na bato bayina Belvi c'est maonese ozomona Belvi pete mutu atinda maonese ojouer kizengi eloko wana ebomba bato makasi mais oui madame Belvi te mutu asala tala ya la vie omoni respect respect eza réciproque. Omona, madame Belvi vraiment limbisanga avec tout le respect. Nabi ko bengana nonga na okende na ngai. Nabi ko bengana nga na okende. Mais madame Belvi excusez-moi na expliquer non maonese. Ya mayo. Belvi te mutatinda yo ozalokoro moko. Ah, ezalokoro moko. Belvi te mutatinda ya mayo lelo po yo lia po bwaka batu. Ya mayo okomaka filme, oza écrivain. Okomaka nzembo. Opesi pe pa wata toyoki pe nzembo pe tosepeli baparolier ya mayo okomaka nzembo kitoko opesi pe misia munene ayembi yango pe kitoko eyebani pe tebiki te nzembo mutu apesa yango ya mayo me luka kilo noko ozomiyeba te po ani lelo ozalaki na théâtre fo bwako Chéri Samba nani boye nani boye na suka nango si $10 mais lelo Belva yé faut comédien mi yé bake naza valeur lelo opportunité comédie comédien nzela poto ezaki si lelo yaki comédien pour que ne poto il faut famille vanda OK moto la Zuma libandi OK ndenge bimi na TV merci madame Belvi pendant opesi ngai au jouer ça ngaka garde corps mbolo mais merci pour le jouer c'est ngai normal Zuma est-ce que bokali kilango voilà tout le monde appelle si la pesa bino pas on pesa bino na tableau te on pesa bango banga na sa pesa bango on pesa bango mais biso te ezo umela te biso pa madame Belvi ko finga mutu te po tshana mutu no kenga so na fingi mutu wa tshanga na film te famille lela mais le comédien mais le comédien nzela poto comme lokola simnzela bandal bozo ke ne poto na ndenge moko be ba ouverture pesami le comédien que nous signer contrat c'est grâce à madame Belvi mais un moment il faut arrêter non un moment vraiment il faut arrêter mo vandi pe mo botali bobité lelo ezalaki bopo filme kende bozo tourner na CD bo tourner premier épisode ma paie million supposons $100 deuxième épisode il fait ça là 3 mois ata une année mais madame Belva est na saison voilà à cause de sa saison après son cash mobimba on se retrouve pour que bala moi si à tout à l'heure. Regardez ce qui va se passer ici. Regardez ce qui va se passer ici. Ozola ka famille botani na film Mama akomi lisusu. Vraiment nazola ka avant na banda kolaka bande konyo surtout bazolanda biso nazo pesa merci na la patrona autrement dit Maman Belvi. Nini ko papa. Ah. Bano da baby ke oui na damu to libandi. Botala milinga ekobima après makambo à tout à l'heure. Regardez ce qui va se passer ici. Regardez ce qui va se passer ici. Merci na la patronne Maman Belvi. Nzambalo la abaxela sous ba jour ebelé tala toza ba artiste ebelé quand même elle a pensé à moi. Elle a pensé à Rochanga na film na merci beaucoup na yé merci na bureau
oza komitia kilo na yo te omipesi valeur na yo te mwana mokie lokola Bellevie so tosali na normalité mabo na age ya ba Bellevie liboso nde age ya Teresia akoza mpe mokolo ya kandi po grand frère ya ba mama Bellevie nga toyembi ne pa papa Charles Mombaya ozomona mais Thérèse aza mokolo ya wana mobali ozomona Thérèse akoza propre moko na maman aboti ba Bellevie bakoza ba propre génération moko ki bombanda ngo ki bo diversaire ngo lukana Bellevie nini eloko nini ya yo Thérèse o Bellevie simba sila tango bosala ki bombanda na bino nyonso to Bellevie azala te boluka lo mutu ya mutu moko kita sa mabele po bowela gérer spire Bellevie azala o mebo sila mako Bellevie aza icône Bellevie aza na génération nyonso soki papa na biso Lutumba azalaki na bon moyo anyaka sala featuring ya nzembo na Bellevie akomele nzembo akomi filme soki papa Lutumba kotraduire yango na nzembo naoloba nao soki papa na biso Franco azalaki na bon moyo anyaka loba te inde 3 wana na pesa ngo mwana na Bellevie soki papa na biso Madilu azalaki Madilu ngo pesa Bellevie nini angaki kozwa te anya bane mwana na ngai félicitation oza faible te omikitisa te olukanga papa na kiti okaleson te ogarde voilà les réponses au papa et m'a dit le na Bellevie ma fille chérie tu es très bien habillée maman tu as gardé beaucoup de respect pour toi-même vraiment tu n'as pas envié moi Madilou de descendre de caleçon avancez tu as gardé des valeurs voilà ozomona anga ba madame Bellevie abi vraiment oza mwana oza exemplaire oza mwana oza na ba valeur moko boye okoka ko sala nini buzoba te olingo kene place mo boye te kokebi na kibinda nkoi apo oke na tufura musique apo oke ko luka epa aye mukanga ngalula aye mukanga ngalula nakolela yo mama apo ke luka enana de kibinda ko bato kindo Bika, parce que Madilu est tout route là, c'est pas toi qui passe là-bas. Qui va passer alors? Alors c'est Maman Mouteke. C'est Maman Mouteke sans charisme. Aouti na batata mikolo. Le lazo kitala mona muke je respire. Parce que Bellevie ligne wana azana ngote. Soki papa na biso oyo. Nico Kabasela azaki na bon moyo anya yembela Bellevie nzembo ko banga te yo mwana yo nazali na yo ata moke tika kolela lela pamba nga motema moye te ko banga te yo bano ba papa na mama za ba mission lokola biso nzembo batu msuba otuna ngo mwana nzembo Africa jazz ayebe yango wapi ya papa msazaka boye ozomona anyaka yembela Bellevie nzembo anyaka sala Bellevie azala fierté ya bato ebele ozomona siko madame Bellevie otalisa bango ke ngande na zabo ligne na bino ozomona bolokota pata nga na sala te
ya babone na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand de toyisa bino musala nde ebenga ka biso liboso na bino lelo toye lisusu en tout cas émission oyo bokozongo na kilelo na Faustin Ngombo télévision bokozongo pe na mwana suka ya famille Bota chez Bianca Zanga en tout cas badio na biso na Bianca Zanga penze kendaka bien tellement boslepela kanango makasi yango na préféré ko yamba ye lisusu mukona lelo na plateau nanga merci beaucoup na famille Bota mobimba famille Bota oye famille Bota to uti consommer film na biso mais ya culpa awa mama Belvi acheli biso film na biso ya sika na kombo ya traumatisme film kitoko o mama Belvi acheli biso en tout cas peut-être lelo to rejoint déjà présentation ya bactère ba rejoindre na film na biso traumatisme oyo to ke na bella production to ke ko consommer film na biso traumatisme et kozala vraiment kitoko makasi merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman BBC Djema la maman qui dérange Regan Ngoma garçon Paris Natacha Gola la patronne je te salue aussi papa ça mon concours le nécessaire Jean Mboso na kata France Maya chérie tu sais que je t'aime beaucoup Blandine Panzo Bambote no belé Nicole Matal moi si ya bébé oncle Gilles Kapende, na mère double na carte à Belgique, wana bambote na bino ebela. En tout cas, merci beaucoup aussi à Poutine de l'écriture qui est autorité morale na biso. Belvi Kandila patron na tabita ba comédienne c'était à Baoba, richesse ya Congo na théâtre oyo juste ya biso ya kitoko lelo to ya ko défendre kaye parce que azana ba valeur. Quand ndé na uta ekoloba na zanga mo côté na plateau na mwana suka ya famille Bota na kombo ya Bianca Zanga, ozoyo ka déjà ndinga zo loba na bataki kuna kitoko. Et donc soko za parole mo na ngai fongoli na plateau na yamba Bianca Zanga mwana suka famille Bota. Bianca, bonjour. Bonjour Pamela Matondo. Bonjour na ba mélomane nyonso tout balingaka biso. Bonjour na Emoko Poutine de l'écriture. Bellevue Télévision. Maman Morote, Maman Ray Goshi, la reine VIP internationale, la reine mère, Maman Mokonzi. Babi vraiment ya yango wana. Merci beaucoup na Dongole Sanzamba Versa. C'est un grand merci à Odette Lesa maman na Lesline. Merci à toi Niki Lesa Mifi Lesa Motema ya papi. Meilleur couple Irène Kialuta et Motema Richard. Merci à toi Nadi Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco, Bibish Mouswamba, Ipupa Décoration, Agent César Monko Adajo Lubanzado, Turquie Luanda, Turquie Paris et Paiwa Rose Mengazali. Merci à le roi célèbre Christian Ngoma. Un grand merci à mauvais propre Jean-Paul Kapinga, Motema Maman Nassi, mauvais propre Tito da Costa. Merci à Maman José Lussadissou, la Maman Chéra Moissi, Maman Claudine Bokatola. Un grand merci à Maman Sakina. Merci à Mamita Dina, Maman Gina Mabiala, Maman Ewine, Maman Niba Super, Maman Ni Ngoya Mputu. Merci à toi, Papa Godard Eliko, Papa Alengi. Vraiment, Babiwana famille Bota est sûr. Et derrière la caméra, Enoch Luzolo, Papa na Victoria, mon star Azastar, Pamela Matondo, ba question yo et puis Biano Yanga. Ok, merci beaucoup Bianca Zanga, film na biso Mea Culpa et Sili. Comment on a fait un Mea Culpa aux yeux à mon dengue? Ndapenga maluka Sylvie Sekazate. Ok. Ndengo lela na bana na ye. Maman na yemba ngayo pangosema ya misu. Voilà. En tout cas, Nathalie Mboka, na Seki, na Bamai na Mabele, ate, bravo. Okay. En tout cas, Piron Dombasi, décor Eyenga, tes familles Botea mystique. Voilà. Bellevue Azam mystique, abaki sous-titre, abaki sous film Sikezo banda traumatisme. En tout cas, nani oh a cause la traumatisé, nani. Yoka ba titre film Yoka ba titre film. Parce que ba titre film Madame Bellevue ya mikolo zo bala na ba comportement ya bato bazo afficher mikolo na ba YouTube oyo. Vraiment. Titre film traumatisme. Voilà. Madame Bellevue. Ote ya bisoni. Poutine de l'écriture. La reine mère, VIP internationale, voilà. Maman Mokondi. Pamela, tozela kaka. Ok. Tozela traumatisme, oyo to ebite na ozala traumatisé donc en tout cas to consommer film oyo to eke na lanterne tendenge mais la coupe na biso ebandaki na lanterne et puis na katikati eko fongwama. Non, tant bazo tia premier épisode na biso, il faut vraiment sentir que Madame Bellevue ndatie film. Ok.
Joyeux anniversaire à toi, Maria Longombo. Que du bonheur à toi, ma petite sœur chérie. Zambalola. A pesayo makamba malamu zambalola akokisa o nyonso za posa motema na yo vraiment zamba peso kimia mokile ko pesa ote en tout cas joyeux anniversaire à toi, que Dieu te garde, te bénisse aussi. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga to lali to lamuki bakomi komatisa madame Belvina ba miniature ya bandoki oyo bazolimba zo souhaiter komona liwa ya madame Belvi na mutu asigné penza ko ya ko lela na komo ya madame Belvi ke Belvi kandi akufi et ça lui on donné parce que lobby nga nazaki tellement donc moral nangi zaki tellement bien te bata poto ba bengi nga makasi par rapport ya makambo nozo ezoleka oyo. Comment c'est possible ba ko koma mitema mabeti na niveau ko kosela mutu liwa tolobaki tokoyeba mutu na mutu nezaleli na ye pe na ba acte na ye yokanisi déjà mutu azo souhaiter liwa mutu loba ye aza nzambe pota point na vie ya belle vie ozomona na vie ya mutu eni o ta virgule kota point na vie ya mutu te alliance belle va za nango na nzambe Pamela yo nanga toyebi te ozomona mutu aza na grâce particulière ya ata bo combattre ndenge nini aussi longtemps nzambe soka lobi mwana nanga oyo aza yanga ozomona oyo bazolela ya bango baleli ne sila na bango baleli ne aisha koko na bango baleli ne Teresa na bango bamilela ni ma bango moko ne baza komilelela mpona madame Belvie aza na longue vie batie longue vie bo Belvie ndenge aza bongo aza génération akomona bana na ye akomona bakoko na ye akomona bakokolo na ye nzambe akopesa grâce moko mokili kopesa ye te Pamela loba nyonso mokili lobaka madame Belvie atindaka biso ozomona nga lelo na changer du genre mission yo kantinde zoba ya gola koselenga makamu to bianco mana zalaki na banda kala wana ya na ko finga tana mama ne mena ya nango na TVT ozomona mais lui a zo insister ka likambo wana ke yo benga ki Pamela tokozonga wana tokozonga tokoya wana ozomona po mona ke madame Belvie nzamba lola azane tio kantinga moti na ekoloba ke madame Belvie azokana benga nanga eza jeta ozomona parce que esa yebisenga déjà bibianka na prévenir yo na mono kuna ba genre émission a bongo te mais maman ngai pe na koloba onka na TV famille nyonso muta mutu pe bien azalaka azanga ata azalaka ozomona Pamela soki yo za calme nga na ko za calme te ozomona ezate ke lokola na tie madame Belvie na télé lokola de film be fona yaka pa benga nga te na otala ke mama na nga za na posa na za na éducation moko bien asali nga lelo na zala moi so na za lelo na ba fierté na za lelo na ba valeur mais na o permettre te na mona mutu moko bo avai na kita fini madame Belvie non esimba te Pamela ekosimba te koleka te kokota na vie privée ya innocente abatu innocente ayebe eloko te yo vandi osali video ozolela ye oyebi port d'entraîner oyo fongoli na libota na yo yo kanisi ndenge eza bongo so lobi ke madame Belvie okufa oui auta na mabele kozonga na mabele mais autant fixé na mokolo nzambe abongisaki mpo na ye nde madame Belvie okende mpo na calcul na bino bozole bolela nde sila madame Belvie te bolela vraiment nde sila mais boyebaka ngo nzambe alobi malédiction eza sans cause eza na effet eza nul sans effet soki madame Belvie asala bino mabe bozwa kimia nyonso bokosala ezwa madame Belvie mais soki aparticipe na bavie na bino bolia ata 1 000 francs na ye bozwa ata 50 francs na ekata na bozwa bolesa mpe famille na bino na mibali na bino bana mike bosunga elata nzoto Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga. En tout cas, les lots, on a Bianca Zanga za penza show parce que trop c'est trop. Kola la kola mukabo kose la mutu liwa. Les lots autant bino bozana posa madame Belvie kota na sama bela après bino bo gagner ni.
gagner l'autre côté. Nzamba ko permettre monter Pamela. Nzamba ko permettre te madame Belleville akota sa mabele. Ozo mona pauvre papa la biso ya na biso dadi di kambala. Bana ne wana batika. Bana ne mibali wana bana ba eni bana banani. Lobi mnatangisa bana wana. Madame Belleville. Na loba na yo. Tozi bana ya ba papa na biso belé ba comédien belé. Madame Belleville a sa pompe na bato belé. Nzamba ko na mama milo ba ucho kolé bi kalata. Ya. Na yebisa yo Belleville a sa pompe na bato belé. Aza suksa bénédiction pour na bato belé. Nzamba ko permettre mutu wana ta kitsa mutu na se. Na moment o difficulté zale za na bato misusu ba yebi ndenge ni ya kosomba ta bikité. Tomona ki ba demer nyangia wa batadi ngala pa ba mundir ba ba yam sawa. Bato ko zwa idée zongi so Ophéline classe. Ozomona bazu idée wana nani batali kota malamu batali ba arta malamu madame Belleville salaka bana mbali wana na mwana mwasa ba binono madame Belleville sana ba projet mususu sala na Ophéline na ye tika to zwa idée wana initiative wana madame Belleville salaka biso pe to salaka ngo ozomona mais tandis que to mone pas si là Batune bayaka kofinga batu du jour au jour. Mais tout le monde ici la vandi na kiti a dédicacé bango. Boza valeur mon côté na madame Belleville. Ngana solo bango madame Belleville na benga na bela. Mais kala mingi te soki na zoyo kapete na kombo ne kute comme si na tanga ta kombo na pamba ba betinga copy white. Est-ce que si la ko salango? O salate hein. Mutu ni onga sila ko vana kita bake balongo senga mission. Kale mission oyo nani oyo Aisha ko kasali na ya gola. Aisha ko ko ba ne mabi ya gola bana regeta ka bana Belleville kangisa yo. Tango bimo nje asane lokote. Est-ce que Belleville ta kangisa ka ya gola? Mutu lokola Aisha ko yana ba propos na TV. Vraiment. Ya gola yo vraiment ça makasi En tout cas Belleville vraiment ça ne lokote. Aisha omoni yo na bana masqué kombo na yo. Osa muta buzoba toko baluka na poto kitoko ti okoka to ofundinga ya toko baluka no mana poto kitoko ngalinga muta yaka OK ozomona fomo so continue mission na otale mission wana otali ba propos ba lobi tala Aisha zeluka makambo so pousser ya gola alors ba n'importe quoi tala obike mission wana ngana tali ka partir nga bitefona kota na chaîne na tala natali ba propos ya Aisha zoloba na vandi natali atuki vraiment ya gola tina musisa ya gola suka mutu aloba voilà mais loba Belleville avandi ça quand na scène te Aisha jouer ça yo OK. Mais ce qui Belleville a la qui ça va ta Aisha ba joua kaboye ba sala kaboye yo boy na TV lobby yango pe bien so na jouer boye eza la patrona muto atike critique na défaut loba Belleville avant ça qu'on a kiti ta Aisha jouer ça yo so qui Belleville jouer ça na kiti yo lolo comment ya gola finga Belleville Aisha écoute cher moninga Belleville bengana ma pona kombo na yo na lobby yango omoninga ya Aisha Belleville aobenga na ngai na kombo na yo mana ye na mama na bango o balobela ka bande ko bata momo muke mais siko ba bimisi penza ke bango nde batu batinda bango alobaka ngo Aisha alobaka ngo loko moko boye alobi ngai soki to bito ya na yaya eza mabe batu bakoka te Aisha muto abangisa nga na obanga bino te j'ai de respect avec Belleville na ça na respect ma c'est pas moi na moi soana et puis j'ai des réserves pour madame Belleville c'est pas là vraiment c'est pas là na yebisa yo c'est pas là na ça na ba kilo et pas madame Belleville ndo moni peut-être na ça na famille libota na linga lona longa famille libota te il faut na garder personnalité à moi soana il faut na garder kilo obi humiliation nini te ba humilier Belleville makasi nyonso si da ba lobby nyonso si ba fingi humiliation nini te obine bo oyo bine bo komisi Belleville bo fingi Belleville na ba manière nyonso na ba façon nyonso voilà mais nzamba lolo la tabino ka le contraire azaka likona bino Belleville asa aigle basimba aigle te babunisaka mwana elaka te Aisha okota sa mabele na oloba na yo mabele ezala pete mpo na bino moko comment bito na vandi mana tali capacité émission wana na vandi j'ai des regrets na ndima ite ke yene mta kokoma na niveau ya kosala émission du genre wana okiti
o biso toyebaka toza nao na TVT mais totala émission ya Isho Koko totali na président JB Mpiana mama zongela valeur na yo voilà omi kiti trop primaire na niveau moko boye lipapa kuta ya na valeur voilà oh yo kantango epeso makambo te sopi yo d'abord koyamba ya gola na mission na ye Aisha Okoko pardon oyamba ya gola sur base de quoi na qualité nini ou capacité nini oyo aza bakuk ya gola na aza bakuk OK oh yo kanto yo deme nyenga oyamba to ye Aisha ya nani te biso ngana na ya te tana loba no oui boza critère moko te on appelle sur exemple na tali soka te mzu deme nyenga ko za na ba raison wa te no ya mapamete msu pamela la plateau ko tout abordir voilà ozomona mais hier osalango OK ozomona hier osalango parce que loko ya zo bosana ya gola elle pèse même pas yo ne mudoza na moi aura voilà muto ngana ye les ande Aisha Okoko yaya Aisha ngana to baluka na poto kitoko to lata mabilamba pembe ngana bitumba na poto to ko baluka ko lemba te yaka ko lemba lisute luka so ya gola na émission musubo ya lisusu batanga kombo na boya lisusu o sepela na nga kanele una ba obeta ya marina la ba yo koto obeta ya gola yaya ngakuna na posa bapesi biso ka ba référence na bango voilà mais problème eza ke batambola kandete ke bato mabe bato baza ba problème tanda ça les kalibosa par kala mutu ale kate awleke bani ndeni OK pour nini ka oh yaza mobala za kuna mobile nem da ebisa ke ma tendance ko yate OK ozomona voilà alors botika madame Belleville kimia bo humilier tina likolo na musapa suka lokolo na ye mais nzamba ola tsabino ka le contraire Belleville ma fille voilà Belleville aza nyonso yanga abengi ma Belleville l'homme c'est l'homme en cœur nenga benga pas David voilà abisiko Belleville femme c'est l'homme en cœur ata bosali ndenge nyonso tout est zéro sila nde muta kokufa oyo bozolela boleli nde sila bomoni ke sila ebokoma nanu te bozolela mpo écriture ya sila eza te siko ntango okende otikela bino evre nini mpo ntango sila azokufa ba evre nini tu bomona wana bo eza ya elule siko biso lelo mokolo nzambe akobongisa mpo Belleville aya eza écriture ya madame Belleville omuta bongo bino moninga bosakana ye Aisha yo betaki tolawa osala ba descente minene na bata politique soki place oyo bato bakotaka te nga soki Aisha na ye mama na okota le parcoli na sima mutu na ye moko te yaya te nga na cheka na ndenge ye moko siko valeur oyo Belleville aza nango Aisha otiki ozwa te ata mokolo moko te yo kandi so yabi ya gola nde ya gola fingi Belleville kitisi Belleville wana aza sunzuku toluka aza na bino ka boye alemba na bino te Belleville aloba te ngai vraiment na ndima madame Belleville abenga na nga lelo oyo bacomédien oyo toyeba eke bazalaki bacollègue ya madame Belleville bajournaliste oyo toyebaka ke bango nde bato bafinga madame Belleville mais lelo esangani na bacollègue na ye bacomédien bakomi kofinga madame Belleville sur base de quoi bien kaza yaya baosepela te lelo mbongo elongwa bota likasu lelo ekoma na enveloppe akaki bakosepela te mwana mwasi oyo aye akati mabanga na théâtre bakosepela te lelo ndako ya théâtre elongwa ya beteko ekoma ndako ya VIP mutuka eza na kati bakosepela te français ekota na kati ya théâtre bakosepela na moto asali innovation te bango balingi théâtre etikala kaka basera kala ozomona bakosepela na madame Belleville te parce que atie nini asali évolution na kati ya monde ya théâtre atie amemi une grande changement na monde ya théâtre bakosepela ne te tozwa lokola papa na biso ya mayo ya mayo ofingela Belleville nini eloko nini ya mayo akosepela na Belleville te ndeni mayonnaise aosala filme abengi bato baomela bagene oyo pourcentage ya gene bayebi te eza na pourcentage ya combien ozomona na suka film asisi azwi 5000 francs simso na loboko siko Belleville akati tournage ya gene Belleville aye na jus amemi na chips
Belvi aye na nini oyo aye na pomme vert, pomme rouge na théâtre. Belvi aye na théâtre mutu fa melati na tache. Belvi aye na théâtre mutu fa lia loso na soso na plateau na scène. Mayonnaise au sepelane. Au sepelane te numéro 1 ya Belvi vraiment na bateau ba ina Belvi c'est mayonnaise. OK. Ozomona. Belvi pete mutatinda mayonnaise o jouer kizengi. Et le quoi n'est bon makasi hein. Mais oui, madame Belvi te mutasala tala ya la vie hein. Au moins respect hein. Respect ça réciproque. Voilà. Au mona. Madame Belvi vraiment limbisanga avec tout le respect. Nabi ko bengana nonga na okende na ngai. Nabi ko bengana ngama na okende. Mais madame Belvi excusez-moi na expliquer non mayonnaise. Ya mayo. Belvi te mutatinda yo ozalokolo moko. Ah, izalokolo moko. Belvi te mutatinda ya mayo lelo po yo lia po boaka batu. Ya mayo okomaka filme, oza écrivain. Okomaka nzembo. Opesi pe pa wata to yoki pe nzembo pe to sepeli. Ba parolier. Oui, ba parolier. Ya mayo okomaka nzembo kitoko. Opesi pe misia munena yembi yango pe kitoko. Eyebani pe tebiki te nzembo mutapesa ngo ya mayo. Mais luka kilo noko. Ozo mi yeba te poani. Lelo zaki na théâtre faut boire comme Chéri Samba. Nani boye na suka nango c'est $10. Mais lelo Belva yé faut comédien mi yé make naza valeur. Voilà. Lelo opportunité comme les comédiens de la porte zaki si lelo yaki comédien pas que ne porte il faut famille vanda, famille lela. Mais lelo comédien mais lelo comédien de la porte comme le kola simdela bandal. Bozo que ne porte na ndenge moko be ba ouverture et pesa mi lelo comédien que no signer contrat. C'est grâce à madame Belvi. Mais un moment il faut arrêter. Non, un moment vraiment il faut arrêter mon vandi pe bobotal bobité. Lelo zaki bopo filmer kende. Bozo tourner na CD, bo tourner premier épisode ma paie million supposant $100. Deuxième épisode il fait ça là 3 mois. Attends une année. Mais madame Belva est na saison. Voilà. À cause de sa saison après son cash mobimba. On se retrouve pour que la moisi. OK. Mota la zoom libandi. OK. Ndenge bimi na TV. Merci madame Belvi pour nous pesingai. O jouer ça ngaka garde corps mbolo. Mais merci pour le jouer sengai. Normal. Zuma. Est-ce que bokali kilango? Voilà. Tout le monde appelle si la paix c'est bien pas on peut c'est bien là tableau. Te on peut ça bango banga dans sa paix bango on peut ça bango. Mais bus te ezo umelate. Bus pas madame Belvi ko finga mutu te po tshana mutu no kenga so na fingi mutu wa tshanga na film te. Ko finga no mutu te po ba tshana na film te yaka tourner film no simanjera kende. So ko za jale lo tikala jadelo. O mi meta to lo za porte-parole garder bana qui porte-parole. Osomona na pas madame Belvi ko yete nga na finga mutu po balinga nga mingi simba te. OK. Achote. Osomona nga na zo regretter comment na maman na biso mukolo lokola Teresia. Oza ko mi tia kilo na yote. OK. O mi pesi valeur na yote mona mukie lokola Belvi. So to sali na normalité mabona âge ya ba Belvi liboso. De âge à Teresia. Oh, à cause appelle mukolo ya kandi. Okay. Mon grand frère, il y a maman Belvi, ngato yembi n'est pas papa Charles Mombaya. OK. Osomona. Mais Thérèse ça mukola ya wana mobali. Osomona. Thérèse a cause à propre moko na maman aboti ba Belvi ba cause ba propre génération moko qui mombanda ngo qui bo diverser ngo lukana Belvi ani. OK. Et loko nini ya yo Thérèse o Belva simba. Si là tant que ça qui bombanda na bino nyonso to Belva zala te bon luka lo mutu ya mutu moko kita sama bele po bo la gérer spire Belva zala o mebo sila mako potika Belvi kimia motika madame Belvi kimia yo muto so lela okolela ma génération na yo et puis ina leader na osila okokunda sila okunda Belvi te na loba na yo ah pamele to kende wa
Mundir badasa azuye déjà. Mundir badasa azuye bazo swana na fan moko pe ya Belleville a pota posa pe ka bloka mama Belleville. Ya sa bakuk aswana na fan mo ya famille Libota. Do moni azu vidéo wana madame Belleville na po finga fi wana azu madame Belleville atie akufi. Voilà. Wando mais lelo oyo Belleville candidat oye ata makamba musique bo sa guerre na bino na musique. Faut beaucoup de madame Belleville. Lelo madame Belleville tellement bango ba yeba valeur na été balakisi bango valeur ya madame Belleville. Lelo madame Belleville so batie we Hanson na miniature batie Fali Poupa batie JB Piana batie Ferregola bakisi madame Belleville. Ya. Belleville za icône. OK. Belleville aza na génération nyonso. Soki papa na biso Lutumba azaki na bon moyo. Anyaka sala featuring ya Nzembo na Belleville. Akomele film. Akomele Nzembo. OK. Akomi film so papa Lutumba ko traduire yango na Nzembo. OK. Na loba nao. Soki papa na biso Franco azaki na bon moyo. Anyaka loba te. Inde 3 wana na pesa ngo mwana na Belleville. OK, bon papa biso Madilu. Soki papa na biso Madilu azalaki. Madilu ngo pesa Belleville nini? Angaki kozwa Non yembele Nzembo utani ngo pesa nini? Te anya bane mwana na ngai. Félicitations. Oza faible te. Omi kiti sa te. Olukanga papa na kitso kaleson te. O garde voilà, ils ont répondu au papa et m'a dit lui à Belleville. Ma fille chérie, tu es très bien habillée. Maman, tu as gardé beaucoup de respect pour toi-même. Vraiment, tu n'as pas envié moi, Madilou, des dessins de caleçon. OK, avancez. Tu as gardé des valeurs. Voilà. Ozo mona anya ba madame Belleville abi vraiment oza mwana oza exemplaire oza mwana oza na ba valeur moko boye okoka ko sala nini biso bate olingo kene place mon boye te ko kebi na kibinda nkoi apo oke na tout fura musique apo oke ko luka et pas aye mukanga ngalula nakolela yo mama apo ke luka na de kibino ko bato kindo Bika, parce que Madilu tout route là, c'est pas toi qui passe là-bas. Qui va passer alors? Alors c'est Maman Mouteke. C'est Maman Mouteke sans charisme. OK. Aouti na batata mikolo. Le lazo kitala mona muke je respire. OK. Parce que Belleville ligne wana azana ngote. Soki papa na biso oyo. Niko Kabasela zaki na bon moyi anya yemela Belleville Nzembo ko banga te yo mwana yo nazali na yo ata moke tika kolela pamba nga motema moye te ko banga te yo bano ba papa na mama za ba mission lokola biso Nzembo batumisi ba otuna ngo mwana Nzembo Afrika jazz ayebe yango wapi ya papa msazaka boye. OK. Ozomona anyaka yembela Belleville Nzembo anyaka sala Belleville za la fierté ya bato belé. Ozomona siko madame Belleville otalisa bango ke ngande na zabo ligne na bino. Ozomona bolokota pata nga na salate. OK. Ozomona bosimba Congo bosimba mir nga na simba mir te toza ndenge moko te bato misusu ifala bimana muta politique boye po azo accès place boye ifala bimana tata mise mo ya kala po yo yebana apo oyela te fobi ke nga na za mal réputé te to banotangelo mibale batata bakitya bino bakaleson bosilama bosilama nazoyebisa bino oyo nazoyebisa bino eza baavertissement na opesa bino ngala okene poto te pona yela isha na nzoto na linga te na na poto pona tout abordi pona isha te na zaka na masasa. OK. Ozomona baba silama to comme na biso vraiment pe na suka question na biso ya suka ba silama to te ko sa no émission dernièrement awa ya makambu ya gola o ya ko tenir ba propos ke yo solola na ye par rapport ya madame Belleville tamba olo baza sinzi kutoluka azolia fufute ya gola na mama na ya zandoki o yaki ya olobi ke za makambu lokuta mais ya gola zo insister lobi za ya solo oloba yo yebi ngo te ke ya gola lobi ni ngana sila toza bandoki
alobi bien akosite alobi makamba solo mokili pe comprendre que ye vraiment na sila baba ndoki akosite tomona nene ya na TV alobi makanga sila na maki ndoki batanga na ba grand sœur ba nene ya nene ya na ba video na TV zali ozomona siko lelo pe ya gola ko confirmer ngo ke ngai na mama na biso toza ba ndoki akosi place ni ya gola ngai nano lobi te ke totongaka tokotonga madame Belleville bienga na yo na totongi madame Belleville te tokotonga ba madame Belleville nga na yo de place na ko taliso mama na bien ndenge je respire beta ke na balabala tika na oyebiso na oloba na yo tokotonga Belleville bienga na yo siko tokotala Belleville na sila nana za na valeur Pamela omoni mutu soka vivra na mafinga soka vivra na makamba lokuta eza pasi nga na bango omoni Stella Stella natangi komba Stella aza journaliste ya Babakuk Stella aza cousine nga propre Stella ana moko no mona ana afinga ngate na afinge poani mais lelo ki ndeko ko kabola nga na sila pona makamba Belleville na sila ozomona Stella yaka kosala ka ba analyse na Stella na afinga madame Belleville asala ba analyse de ko muta mayela osala analyse na ye a critique ka Belleville na ba film ya Belleville akomisa ka sila na ba film ya sila moya finga nga zate moya finga madame Belleville zate aza zoba te asala ka ba analyse na bien otala analyse na komisa te ke no pas en dekonanga mais le long ngana ina za clair na TV mais le long ngana mukolo c'est l'enfinga madame Belleville mukolo famille kabwana to bosa ni kene za bongo to bota mi vima lupangu moko na lingwala bango ba yebanda biso tika na lingwala pe famille zoka ye kabwana mukolo Stella ovanda na kita fi atangi koma Belleville makolo poussière ozomona na mano ya gola za na valeur te Pamela makambo nga na sali na vie ya gola kosala ngote lelo soki ministre azui décision akanga YouTube ya bato misusu bako rendre compte te ke na osala nini na vie mais nga loso bakangi YouTube Pamela so na bimisi biloko na nga na bina bano teka biloko na nga naza na biloko so na bina naza na chambre mobimba o ekipaka biloko o muta lalaka te na tia unique ma biloko na nga fa ina fongola restaurant ozomona ya gola osani nga loso na bina bano teka biloko na nga moko na kende poto ya ata $3000 pe na kokozwa na maboko na nga ya gola za na nini lelo ata bakangi nga madame Belleville abino apesi mwana na punition na koya te nga naza na biloko na nga valeur na oteka mpe efuteli nga mbongo na parquet prison bakala na bimi ya gola oya yani il faut basala ele cagnotte kosakana ngai te to valeur moko te nga bazwanga batikala kozwanga na internet te eza na mobali moko to ya na TV ke na lala mwana na pona pese makambo azala te ozomona bato bo excuse nga eza déjà kanda bolimbisa nga vraiment mutu moko ta koya na internet nga na bima na mwana wana tokosimba te ya gola yo basakani na façon nyonso oyo mobala kosaka place mobala kosaka na mwasi te basakana na yo nous sommes deux personnes différentes nga no to a classe moko te to a niveau moko te nga na fi anzala te na ko kesa na hotel te po bafuta nga mbongo ozomona na ko sundola bana te nga na tonga vana bima na bike bana nga fo ba melati na bike bana na nga fo ba lia na pokwa ese yekuta ye baba ni ba vivre ndeni ozomona na mwana moko na boti mwana moko me na bokola ba grand frère na nga ba libanda bato na gérer bana na bango na responsable na quoi na nga donc il faut faire attention makambo nga na sala ka peut-être misusu yo na Aisha boti ko sala ngote na famille na bino responsabilité nga na ngo Pamela mutu mo za na États-Unis azimbonga lpanga pesio si yo ya golo kimi na lobo okimi na mbongo wana ti nga ndeko na ngai aza na France bafakwa ko ndeko na nga aza na France azo mbongo bo abibianka mbongo yango yo tindela nga na Chine ke sombela ni o tinda mbongo ke na agence ke na Chine bato asomba biloko baya nango ata 100 francs moko longo ete na ko beta mongo pe libaku mbongo apesi nga mbongo leo to mona Canada visa Canada c'est combien ba $500 aux visa Canada ce qu'on gagne aux plus de $4000-5000 na ko ke États-Unis ki mina mbongo wana même kolo moto ya gola nga no to a niveau morote
toi valeur mon côté yo kanisi lelo ndenga Aïcha de la mettre libako ya nzela maman Olive a soutenir ceux qui ba biso o tozalo kwa yango nzambe pe ato zamu panza maman Olive ozaka blé ozaka kubuka ozobonga te dikwa ki mutia mabe dikwa ba keto bo lapa nga ebino mibale ngaso bo lapa nga te na ya mabe na sabino na otanga na mibali na bino na mambanda na bino bo tika nga ma vie nga lez na yebisa yo soki bozo yo kate bo bandela selo moya bongo boya lisusu. Voilà, merci beaucoup tout le monde. Bianca komi na kanda makasi Bianca to komi na suka émission na biso bambote na des personnes parce que de suki ya wapona mukona lelo. Si c'est mission. Voilà, merci beaucoup. Vous tenez biso regarder parce que trop c'est trop. Bako selo likambu me bakuto na ngote ya gola to lobana bino ke ya gola so ayena di makambu mi baleka eza ya solo 8 wana nyo seza ya lokuta makas na ebite ya gola soka o mériter nda kwa libala na comportement o ya zana on a lokuta o azana on a moyibi na nyo na kindoki nyoso sangisi ela to yebite soka o mériter nda kwa libala. Merci beaucoup na abonné na biso ya kilelo vous s'abonner vous liker vous partager vidéo maman et pour ça la biso bien. Merci beaucoup aussi à papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema, la maman qui dérange, regarde Ngo ma garçon Paris, maman Gina Mabia la je te salue aussi, la maman chérie à moi aussi, maman Germaine Nakati à France on a Bambo Teno Ebele, Jeanne Imbo son Nakati à France Maya chérie qui sait que je t'aime beaucoup, Bambo Teno Ebele, papa Sam pour le nécessaire, et donc Luzolo Oyo avec une Asima ya Bilili, ce bon mon biso na Bilili Boisa grâce na papa na Victor à mon star à Star, tout ça Moussala Kande to Yokanaki, joyeux anniversaire aussi à Maria la star, star na biso ya famille Bota Maria, joyeux anniversaire et du bonheur nzamba pambola opeso longue vie nzamba simbi so penza nzeto mona bakoko na bakokololo na yo ekozala vraiment bien makasi. Merci beaucoup na ye moko pe Poutine de l'écriture qui est Belvique Kandila patrona tabita ba comédienne c'était la reine mère maman Mokondi VIP international taga yaza reine Elisabeth ba princesse bobi manabino na ba prince mais yaza kaka reine otika la reine parce que yende mtasimbi bendele ya Congo na théâtre Belvique Kandila patron. En tout cas merci beaucoup, merci beaucoup, bye, vraiment à la prochaine, bye.